na lobby na église on a dit ngana mobali a serre bo. Moi je me dis jamais faire un coquet. Na vandi na église papa. Ko passer comme on luka ndeni ya ko frapper na pona kende. Papa na vandi na église pas pour comment ko boye. Asili ça média ça la raté. Na benga o te na se présenter na nda pour netsa na benga asili ka. O ya asili nda pour na mate so benga nga. Kwa ça kana yo to fanda yo ndeni. Ya kana nda pour ndeni lingi lo ko ko ya asili nda pour na mate fo benga nga yo so standela. So ko mi do point. Yo ya kana nda pour na ngati abenga ni ngala tinaki. Mukomsula ba 23h na kina ndako. Papa na kokuta patia mwamba au bimana kata ndako. Parce que osani ote frère naiko bongisa dans solation nini bongosala bozala bien papa dimamba la moko ko imaginer sera benga ngambila abenga ngambila o muto aiko bongisa ngai aiko bongiso bila kainga petina 100 mètres na wele shina koma wele shite le pasteur akangi faire na kate église quand la bango église déjà na HSBC c'est un autre télé bango makambwana akangi faire a foutre la kibambonga ba télévision nyonso to wana donc tolobake ndenge ndeko wana lekaka na tv mwasi lomuta ofuta mbongo mwasi motafuta mbongo sikoyo mwasi boyaki na ye zela mwasi boyaki na ye bokutana awa bobalana relation ni bozana wana mwasi bobalana obala ye na famille pe na église na mairie na église bayebi biso pasteur ko sa présenta biso ba fiancé tovandi 2h30 na ndako na nga tobanda koprépare oyebika makambo ya vie papa obalaki ye na famille na ye te nabalaki ye te me boboti na ye bana mibale toboti na ye te alongolaki zemi alongola zemi po azalaki interprète ye aza interprète alongoli zemi puis bovandaka ndako moko bobalana te pe azalaki interprète papa oyebi makambo yango baéglise ba nazoloba nde taki moto na nzambe tosala ye mabe tolongola ye zemi papa nkosi mutatinda bino bolongola zemi bie ye moko kaka mponaki interprète ye moko papa mwasi na ya kokuta amelaka cigarette amelaka ne bangi nzambe ya likolo otala nga likolo eyokanga te ya mabele ezolokanga nzambe apekiso pema oyo bakosaki ete azolokanga mwasi na ya kokuta amelaka ne masanga amelaka ne cigarette bainterprétaka na ye nkosi mpe ayeba ye likambo wana kosa ye bango te papa nayebi te soki kosa ye bango me nga nde moto afandaki naye namonaka basigarete ok continue na papa après campagne oyo tosalama paster abengi nga moko moko akinganga frère nga ati papa nazokomprendre likambo oyo te tovandi na se ya mikolo ebele me yo sololaka te oloba biloko moko ti ndeni o te papa kobanga te likambo nyonso so ezala na kimia frère aza bien tabi papa nalembi makambo o te kobanga te nasi nasololaki na ye mambo to eleka kimia totaka campagne esila tokosolola papa na campagne nazwa nafuta mbongo hotel ya 3 personnes ke bato baya hotel na hotel na campagne panda baya hotel ya vendredi nafuti na baya hotel ya vendredi papa nafuti na bango mbongo ya hotel ya 1 semaine na hotel ya lodge nafuti na bango mbongo balali na hotel papa kaka nyonso to wana ke basalaka makambo tobongisa papa jour wana na tie église tobongisaka paster papa paster abengani nga na église na ye abi koyoka soni ete ezanga te bima lokola nazalaki na bande enakoma na wilisi te papa nabima malembe père ndenge aza boye atikali na église wana azofutela paster mbongo aosala nyonso me paster aninga na ye na église wana nde akangi fer eloko na nga naloba yango wana nayebi te papa biso bandeko na biso mibali tozokufa mingi mpona soi-disant bapaster osilisi nasilisi papa serve sikoyo olobi mwana mwasi bovandi na ye 2 ans et demi ya fiançaille 2 ans et demi ya fiançaille oui me bovandaki ndako moko tovandi ndako moko avanda na ndako na nga famille na nga bayebi ye bon mpo na nini na 2 ans wana soki odesidaki olinga ye mponi obalaki ete mponi okendaki omona famille na ye te aboyaki abandaki oboya aza na problème aza na issue ya famille na ye mama ne propre oyo abala mama ne propre aza na Belgique mama na awanganaka ye papa oyo abokolaka ye
moi leki ya mobali nani mama ya to apokola ye mwasi na ye leki na ya viola ye na poto awa te wana eza problème yango familial bon tango omoni ke yo siko oza age nini ngai na 39 ans ye aza na age nini 30 ans bon sikoyo oremarke olobaki kombo eza nani frère Omar obengaka nga deja bandakala oyebisanga likambo wana sikoyo omoni te ke libala esalamaka soki mwasi alingi mais sikoyo mwasi yo moko okuti ye deja na paster akimi yo akovanda kote kuna c'est-à-dire ke aza na bainfinité na bapaster wana alingi su te sikoyo omoni te ke yo nde okende kokweya epa mwasi moko aza na escro malgré azali kointerprete malgré asala na banque me aya na ye moto ayebi nzambe te bapaster nde bazoyuse ye omoni te ke nzambe azolibere yo otika yo oluka mwasi mosusu omoni yango bongo te yo nalingaka yo olobaka vérité bato nde balingako te oloba vérité ozoflate nga te malgré ke yo crédit merci ngai nalingi ti nalingi mwasi wana ti mosali ya nzambe nalingi mwasi wana ti me nalingi ti ti bino basali ya nzambe bato mosusu bakosana na nkombo ya nzambe me bazoboma milimo ya bato okomprendre nga nabimisi marcel po aotosensa campagne papa ayebaki likambo nyonso te keleka bien nafuti soki 500 quelque na hotel mpo nakangela bato hotel po ye banda ozela campagne na ye esila nabimisa bambongo nasala boyo esengeli après mwasi akoloba na ngaki eboye okomprendre papa très bien sikoyo yo olingi nga nasala nini papa esengo na nga ekozala soki obimisi ye na poisa kombala nsima eza deuxième fois nautaki na willish bata willish nyonso balobi eza deuxième fois aboma libala ya liboso oyo ya mibale yango donc ndeko wana mibengaka paster olobi ndeko ne aza paster ye aza prophète ndeko ne aza apôtre na évangéliste marcel na apôtre nani apôtre ndenge natanga kombo na bapapi yango baototesa campagne tanga na kombo église na bango na adresse place eza église ni restauration zanatanga nyonso papa kombo église yango ezali église évangélique la restauration bazosalisa campagne moko ya femme c'est ton temps mpona koboma libala je crois yango wana moko basalisaki yango après campagne esili yango wana donc abendi yo 500 livres mpe azobima na mwasi na yo abomi libala na bino après ile esili abengani yo abengani nga papa abengani nga ayisi mwasi abenganga mbila nde naabona kokoma pembela mwasi te mwasi achange telefone bon lobi nazali na kati ya police station lobi dimanche nazali na police station mwasi akangisi nga bango na mwasi bayebi yango bayebisi bandimite nga nazali mondimi na kati ya eglise bayebisi bandimite me nga na police station police akangai nga depuis vendredi samedi ayobimisanga lendi sikoyo message nini okopesa na ye paster wana na bandimi oyo bazokontinue kokwara na ye paster wana aluka bino basali ya nzambe ya solo abongola motema yesu azoya ndenge alobaka yesu azoya ya solo mpe yesu aza na bomoi atika mabe kodetruire milimo ya bato po yesu akotuna ye milimo ya bato po yesu oluka detruire atika mabe mwasi wana oyo ye azolanda un jour nzambe oyo tosambelaka ya solo akokonfondre bango ye atika mabe na oyo azosala oyo deuxième victime ezali ngai oyo bongo baoyo balobaka te bazali combien biso bati tozoloba bongo baoyo balobaka te mpona makambo ye asalaka bazali combien atika communauté eza kokufa tala bacommunauté bacongolais ebele bazokufa mpona makambo wana ye abengi église ya restauration mais nakei kuna na kati ya église nabimisi bambongo na ngai nasambeli nzambe na ye namoni restauration atika moke te namoni abengani nga na église alobi bima na église na ngai alobi bima na église na ngai toyaka so na église na ngai te soki mosali ya nzambe ya solo akokoloba na moto teke bima na église na ngai église eza ya yesu masiya oyo nalinga naloba yango wana papa bon nga conseil na kopesa yo omoni ndeko na nga nayebi ke eza mpasi ezosala mpasi bovandi na motu 2 ans et demi
mais omoni yo moko lobi ke bato ebele bazokufa na stroke, bazokufa na nini baku ya bashock ya bolingo. Alors il faut ozala makasi ocomprendre ke bible ezoloba basali na nzambe ya lokuta banganga bakoya na ntango ya suka mpona faire perdre bato mpe komema bato na lifelo. Bato wana baya basali na nzambe te, baza basataniste. Donc tanga 1 Timothée 4 banda na 1 na 2 komona yesu azoba bato wana bakoya na doctrine ya lokuta bamiracle kosenga mbongo to etume na se, baza balu oyo base déguisé en agneau. Alors eloko nga na koyebisa yo, zala makasi mon frère, zala makasi pe tourner fait. Omoni déjà record na baby au que se retrouver na police obimi violent tout et tout, babani yo ba côté msoko okende te, oza na 39 ans, vie eza mulai, oza na mbongo na gauche na droite, bana basi bazebele luka nzambe kutana na elenge mwasi mususu, mais cette fois-ci kozwa susu 2 ans te pour ozelo balaye. Soki boyokani période ya 6 mois eza période ya fiançailles, kutana na ba famille balaye mwasi akokoma na date wana oyo pesi déjà masanga pa ba famille akozala mwasi malamu oyo ye asali komo afia yango komo eza nani ezo oyo ezo asali ezali kaka école nzambe alingai kokotisa yo pokola. Azali mwasi ya liboso na vie na yo te, akozala mpe asuka te. Bosana ye ndenge obosanaki chaussette noire liboso leo ozali na école primaire. Na Londres bilenge basi baza ebele oyo baoluka bamibali oyo bazoluka serie e ozala malamu kocontacte su pasteur wana te, kocontacte su ser wana te, bandela vie na yo, nzambe akopesa courage na ye te. So ozala maloba mosu oloba avant nga nabondela mpona ona salaka nzambe apesa kimia mpona yebi kouti oleka na période moko ya pasi, période moko so oza makasi te okoki kopike bacrise mpe okoki komemona maladi mpe makambo mosusu. Papa Salomo, bino boza na baeglize ya balonge mpe ndeko na nga mobali tokende siko wapi? Parceke nzambe aza na bomoi, tokende wapi eglize ya solo? Bon, nzambe azotika bapeza ino azala perdi. otuni question ya bien. Réponse nazo peso passer kosi aventurier tokende wapi? yango nazoba tozolela na mitema na lobi basali internet mpona koboma mabala mpona kopengwisa bato, mais biso mpe basali na nzambe ya solo tokoti na bainternet na bafacebook na banini na basocial media kote ya sango malamu. ozonidi kaka kokende église te, bagrand paster ya solo bazala so na baeglise te, baprechaka na tv, baprechaka na internet. Na internet okozala na contact na paster ya solo, olandaka mateya na ye, opesaka dime na yo, osambelaka mateya makambo nyonso na internet. Par exemple neti nga nateyaka chaque jour na tv na internet. Soko okoti na www.sentineltv.rd.com naza wana. Soki mpo okoti na www nakotinda oloba lia wana na phone na yo www.softkinstv.com naza wana na internet. Bapaster mpe ebele oyo nzambe atelemisi na mokili oyo bazoloba vérité bayali. ozonini kokende église te parce que baeglise ebele lelo ezali basataniste, bato bakuna bakangi bato en otage. ozomona bino nde bozokende na loyenge, bino nde bolingi kolanda biloko ya ndenge wana bokutana nango nsima ete ya bino. Baeglise ya solo ezali luka kota na ndako sambela nzambe kotala su église. Nga amona bato bautaka Manchester bakendaka Londres balandaka sakayonsa. Donc oyo nazo biso lelo oyo bauti obenga nga na Tesco ya mboka ngo nini bayebisi nga awa ye akende kosomba nani Jack Daniel afutaki mbongo ye sakayonsa afuti mbongo bien makambo tu, mais babosana ekolongola eloko wana elela abima na porte bo eleli bakangi ye, mais baye kovérifie ke afutaki mbongo mpo azalaki na bafacture tout et tout, mais nde abosanaki kolongola elela. Donc basengi ye basori, mais bakangi ye mpo amelaka na ye Jack Daniel. Donc baza bapaster te baya bafaux bapotre bafaux bachrétien bato basimbikisi mpona bakopengwisa bato. Donc bolanda bato ya ndenge wana te ekozala mpasi mingi, mais expérience oyo epesa motema ya koluka su nzambe yo moko mpo otia sérieux na vie na yo. olobi ser wana aza komela bangi mpe amelaka cigarette mazo interprété soki azalaki na sida bapesi yo sida parce que yo moko mpe na kote no ozalaki na sérieux te. ozomona donc nayebi ke eza mpasi mwasi akima ndenge wana surtout ke okodécouvrir ye kako mobima na paster na bango
mais moto aza perdant eza yo te eza ye po pasteur wana obala ete et puis pasteur wana azobakisele milimo ozomona pasteur wana aza faux pasteur azobakisele milimo akodétruire ye et puis esili histoire nesili parce que déjà soki olobi osambelaka oza déjà na kati ya drogue oza na kati ya cigarette ozali déjà oza na kati ya envoûtement ozoni délivrance ozomona alors soki ozwa liboko notia na motema mpo nga na bizi nakobenga osu nsima naza makambo so osala nasala priere mpo na yo otia liboko na motema. Dieu d'Abraham, tu es le consolateur des cœurs brisés. Je te remets mon frère qui a son cœur brisé. Il a rencontré de faux pasteurs, de serviteurs qui détruisent. Toi qui donnes la paix, que tu puisses lui donner la paix que le monde ne donne pas. Na bondeli na kombo na Yesu, makilo etangaki na Golgotha purifié, corps, âme, esprit na yo, elongolo esprit à révolte, elongolo esprit à koboya nzambe, elongolo esprit à koboya ko respecter basali, parce que basali ya solo bazali ya lokuta pe bazali, yo ndo okutani na oyo ya lokuta, nzambe apeso makasi, atalisa yo, mosali nini ya solo ko kangama na ye, église ni okoko kende, pona ko continuer vie chrétienne na yo, to bondeli bona komona Yesu Christ. Amen. Amen.